Zabe Torolobela, moi, politique, na quitté sur terrain, Torolobela, na bande qu'on a vu sur la UDPS, Ndeko Merdar, Arolobela, Ndengeni situation, Mboka et Zali. Bonjour Ndeko. Mbote maman na pesi mbote mingi na pesi balande nanga nyonso ya kati ya mboka pe libanda mbote na binunzi. Ah bonne santé. Santé ezali kitoko na zali na esengo miko kuta na soso na yo. Mais na yo kako beta ki moto na makala siko ozongi na moni quand même ça va. Non bakanga kinga ina ndenge kaka makambo etali mboka nazali pepele nazali kitoko elingi koloba nini sembo etikalaka nzela ya kofungwa mape na peuple nyonso pe bao bazali kolanda ngai. Mais ko ngaka se ko na kuto to na kase ko kima. Na kima nani? Na kokima pete nazali na mboka na ngai Congo démocratique nazali ko évoluer kitoko. Bon, toi, quand tu as déjà un sujet, ça fait ici c'est 2 à 3 jours, ça qui marche, il faut Kabila a Kende, calendrier électoral et Zawad. C'est là au Kolo Bani. Merci. Ezali Esengo Kolanda, maïman so bande kona biso ya lusha basalaki. Ezali kitoko parce que ma komamina kati ya constitution ezali ko pesa mutumbela. Na ko sala activité politique to bokutani ya batu. Na lolenge nyo se sengeli. Basala ki yango na mobulute, basala ki yango na muyibite. Ko kuta na wala nde créer ka ba pillage ba désordre yango wana ba panzaki bango. Landanga ndeko mama. Na lobi bien. Na bokutani ya bandeko. Na mobulute, basala ki mobulute, ba boma kité, ba yiba kité, ba pilla kité. Mais loko nini basali bazali ko réclamer droit au yabango, c'est-à-dire processus électoral. Na kata processus électoral, na mesure préélectorale autobengi enrôlement et sengela ki et salama. Yango na muzindo nango ezali nini? Il faut un calendrier électoral. Tala mbeba ya mboka. Calendrier électoral il faut que ça la marche papa. Ki kanga ina loba. Oyebi pona nini? Parce que le calendrier électoral est singeli ezala na le 15 avril ya mbula oyo les loto commis déjà na sanza ya mwambe boni ba réclamer té, c'est-à-dire ezala nanga na Kabila bazali batu bazali ko betisa mitu ba congolais na. Mais bien que situation la mboka eza bien entendre ni ba ko pesa bino calendrier électoral ozotu na ngai. Mais maman oyebi ko tuna té, c'est-à-dire so ko tuninga que situation na mboka eza ba malamu té nani azo bebisa mboka c'est Kabila, c'est très clair. Yoko tunanga nanani nanga incapable de faire l'affaire des routes, faire des routes oyo pour le processus électoral pour na mesinanga n'existe pas. Nde omoni bande ko lusha basali nini basali déclaration na ba réclamer droit na bango, il faut un calendrier électoral. Ba rosala nini tandis que na Kasai kuna namte ba se faire enrôler hein de commerda. Menga nazo kama yo bango te batu balingi ba yebisa nanga to Kabila ke il fallait ça. Non, nanga zali président ya Seni na lobby na yo, c'est l'incapacité notoire ya kozanga bonne volonté pour le Congo démocratique et c'est de fouler na kati ya impasse ya crise politique na mboka na biso. Elingi koloba boye. Les anini, il fallait déjà le calendrier électoral les ala. Calendrier processus ba lobby que nous n'avons que une année la transition et c'est là qui na mois d'avril déjà. Hein? Déjà, dans le mois d'avril, il fallait déjà calendrier électoral les ala. C'est ça. Ce qui est là qui a sembo, dans le mois de mars, et c'est là qui est déjà passé à la nini. Ba banda, tala lolenge nini, ba institution ya transition ezo salama. Mais loko moko salamité, ce qui bande ko ya lusha bazali ko sala loko wana. Na pesi bango longo nya mingi, ezali ko fungula bande ko nyonso ya mboka, pe na ba institution nyonso frauduleuse actuellement parce que les institutions nyonso frauduleuses, il n'y a pas le CNSA, il n'y a pas la présidence de la République, nyonso ezo salama ezali muyibi, pe ezali ki yanke ezali ko sala ke bande ko na bakanga ki bango, il ne fallait pas bakanga bango na mbela nini, bande ko bazali ko loba même pour na kokanga na bango basali marche, ba informer l'autorité compétente de la ville. Hier na tourné à kosala nini. Hier akobimisa kaka ba policier ba sala nani. Ba sécuriser bande ko ba mema bango na kobanda point de départ na point de chute na bango. Nde singeli ba sala bongo. Ce qui bazo sala yango te, c'est de l'incivisme. Ah, ndeko merbesko nomination ya Joseph Olinga ko ina tête c'est ça. Et ça lui on dernier, c'est Pelisiot. Ngaye c'est Pelisangay. Ngaye se Pelisangay, Moutoulokola Joseph Olenganko, Tokende Tozonge. Les Sony, les Congolais sont le premier à accompagner Kabila dans toutes les bêtises, dans toute la tricherie. Et là, na yebisa na kimia. Otuninga mutuna, tikanga n'expliquer bande konanga bazolanda ngai. Ni nezo sama na mboka na biso, eza pasi mingi. Olenganko yi, bande ko bazolinga tena tanga kombo Etienne Tshisekedi. Nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants à la personne d'Etienne Tshisekedi. Et ce qui est dans le baboye, na pete nyonso,
pe na ko limola batu kitoko nyonso c'est Etienne Tshisekedi nazolo bango tikanga na loba te zela na loba makambo yo lenga nkoyi yo lobi nazolo makambo lenga nkoyi problème yo lenga nkoyi vraiment c'est un anti-valeur oyo ezali soni na lolenge na ye qualité nini to gravité lolenge ya mutu nini ya kokaki kosala ke baye ba que réellement Olenga Nkoyi est en train de faire la fierté il y a ça, c'est-à-dire institution oyo pour na contrôle il y a institution il y a transition avec Olenga Nkoyi qui travaille avec Kabila la nuit la jour et azoko sabatu la journée pardon azoko sabatu keno ngai nazali kosala malamu yangote Olenga Nkoyi d'abord dans la tricherie Etienne Tshisekedi atika ki kombo moko yo oyo Olenga Nkoyi yebi Nakati, il y a désignation pour la Premier ministre. C'était le nom de Valentin Moubake. Ce n'était pas le nom de Félix Tshilombo. C'est toute une république. C'est tout un pays. Batambula nyamu nyamute. Mboka et tambula kana mobeko. Po na yebisaka yo. Mboka et tambula kapamba pambate. Oyo zo mona Olenga Nkoyi zo sala bazolu ka bapake na bango pembe na Kabila. Ya lokola pasteur hein. Atambula kana satana na butu. Na moya ko yana ndaka nzambe oh nzambe Yesu nzoka nde akendaka kuna to yebi déjà que Satana aza abotama déjà mabe ya la Kabila lelo c'est un mauvais aza déjà mabe aza sanguinaire aza pire aza président hein aza président il faut le président Kabila président Kabila actuellement Kabila n'est pas président c'est-à-dire les institutions étaient à la stabilité il y a légitimité à travers une année il y a accord il y a 31 décembre madame balobaka n'importe quoi te la réalité on ngara zolo banayo yo kanga malamu c'est-à-dire na lobi boye Olenga Nkoyi kombo oyo batikaki na primature Olenga Nkoyi ayebi yango muto liboso mais c'était un Tshisekedi wa Mulumba personnel mon président oh yatikaki alakisaki c'est le nom de Valentin Moubake Olenga Nkoyi ko wele la wana exemple na scène ça quelle valeur parce que le scène ça actuellement Félix Tshisekedi Tshilombo n'en parlons même pas bataki pe kombo na et ba kombo tambola ki bataki kombo les alaki ba yebi saka Félix ezalaki yo kana lobela yo elingi koloba ke politique ezali tatate politique ezali moi cité politique ezali moi te politique est à non côté. La politique c'est la confiance et le lingue bozo tamboula dans une détermination dans l'engagement et surtout comme nous sommes à l'IDPS bozo tamboula nini dans l'idéal et la vision dès que ça la valeur ya bontou la politique est réellement tu es un véritable politicien ba sala kango pour moi pour tata comme renani asala ki moi ngaya wana zoloba ngaya yo kana loba na yo ngaya ndenge na lobaka bande ko ya poto bino mongo bo juger est-ce que ngam to lokola ngande comédar je suis le fils de Etienne Tshisekedi politique c'est-à-dire ngai na Etienne Tshisekedi ce que aux Tshilombo aux de comédar au tie batuba José Ango tu ne verras pas que ne comédar comme la Tshilombo est-ce que bozo mona ngote ngara zokosa bande ko poto bolo batabino moko so ngara zokosa ne comédar ce problème ni ezako se poser entre Valentin Moubake na Félix Tshisekedi na lobi na yo boye Félix Tshilombo azata lianzi dans le colo ya Valentin Moubake était sur le plan politique. Tout le sincère, hein? Nous devons être sincères. Ce qui va toi Valentin Moubake le colo Tshilombo. Tout le politicien nyonso. D'ailleurs, Valentin Moubake a fait des exceptions à Makambobele par exemple. Tout le même na accord na biso et les cas qui na centre interdiocésain, tant badjala qui na dialogue, vous verrez que Valentin Moubake a fait l'exception de tout le monde, même des évêques au bazali société civile, au bazala qui bureau ya 5 ans. Valentin Moubake, c'est l'exception, nous devons être reconnaissants. Tu vas comparaître Valentin na Tshilombo. En guise de quoi? En guise de Yanini. Oh boy Tshilombo, c'est quoi? Ngai mukoloni na koyamba jini na kondima Tshilombo. Na lolenge nini? Ya kozalaka na Kabila na butu nyonso kozwa mbonga Kabila mukoloni. Na papa te. Na politique papa azalaka te. Ozolanga na politique maman azalaka te. Na politique noko azalaka te. Na politique yaya azalaka te. Na politique toloba na yo ndenge moko. Peto tambula yo na confiance nyonso wana nde politique na kati ya vision tozanango pe na kati ya idéal tozanango wana nde tozoloba politique soki otamboli ya rencontre wana oza yango te nde yango nazo senga na yo eza Tshilombo te koya kotuna nga mitu na Tshilombo bande kona nga ya poto na bato bandoko kota na ba chambre to na ba salon na ba kotuna ndeko président la bino parce que boponier déjà yim to la président de la République to mona ki azaki na changu kuna akena au carte de lecteur maman naoki moi pasi epesi nga pasi na motema pona nini naza membre ya IDPS soki Tshilombo azos distraire bato na mbongo ya bato ya Kabila na yebiso boy au sein de l'UDPS les candidats à la présidentielle est élu donc est élu
wapi bakopona ye wapi na kati ya congrès qui est l'organe suprême ceux qui azo distraire batune wewa yoko yebisa ngai wewa mukumbi ya moto c'est un politicien. Mais non, écoutez madame, membre de l'IDPS, c'est-à-dire un membre de l'UDPS est épargné dans toutes les structures du parti, c'est-à-dire dans le fonctionnement il y a l'UDPS. Vous verrez un membre de l'UDPS dans sa cellule, dans sa section, dans sa fédération. Un membre de l'UDPS na olengeni. Boponaya ou bien boponaya? Nani akoponaka ye? Nani akopona Chilombo ki azala candidat à la présidentielle na mboko. Nani na lobby na yo ke UDPS nani eza na congrès te to kenda congrès te. Nani akotika la kopona ye? Parce que Félix Tshisekedi dans lobby azana deux villes mortes. Bino pe bokozala wana na kati. Moi je n'accompagne pas les les inciviques. Les 8 et les 9 août. Wana ye, wana Chilombo. Ce qui a causé la rassemblement na ye, ce n'est pas avec l'UDPS. Yo kana ebisa yo. Ville morte actuellement. Ce qui bossali ville morte. En guise de quoi? C'est pour quel bénéfice? Parce que aventure ville morte, il y a Félix Tshilombo est allié, c'est Kabila Zopese Mbongo pour distraire le peuple congolais. Moutomonga pe akotikala kotosaka yango azalité ville morte pour Tozwani. Ville morte ba kende kozwani na ville morte. Félix Tshilombo la fois passée a décrété sur ville morte. Ya wana kimi. Na Kinshasa yemonga ozala bien yemonga ozala sur place. Akozala. Kabila Zopese yo kana lobana yo. Kabila Zopese ye Mbongo pour distraire le peuple congolais. Ozola nanga malam. APC Mbongo pour distraire le peuple congolais bo sala boy. Pe yami balé pour na faire disparaître le rassemblement. Et d'ailleurs, nakoloba sincèrement, le rassemblement n'existe pas. Le rassemblement existait autour de Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi est mort. À quoi bon Baba Venture Félix Ezosala. Azwa ki sen ça. O ezaki eloko mutuya, ba kabi yango, ba sakani nango, ba zui kabila pesi bango mbongo, ba pesa olengankoy. Ba ninga ba pesa ngo penani Pierre Lumbi. Quand on sona Baba Venture, lelo oroya ko yebisanga Félix à travers une ville morte. Ville morte. Chilombo, ville morte. Est-ce qu'il y a un wapi? Exactement, le 8 et le 9. Il est allié, ça ne nous concerne pas. Est allié. Exactement. Ngai na to la kesika moko. Na yebisa yo. Na lobana yo kanga na yebisa yo. Etienne Tshisekedi du retour aussi na mboka de son vivant le 27 juillet. Etienne Tshisekedi. Le 31 à Sali meeting à Wana Triomphal, le 31 juillet. Il y a 2016. Et loko ya kokam Etienne Tshisekedi a bengi Jean-Marc Kabunda a bengi ye Tshilombo wana d'abord a BC secrétaire général et kozalaka malamu na do pesa bino deux importants sujets au singil bosala nango ezali ko bengana Kabila pe unité à parti Félix aloba ke soki unité à parti c'est sa chute politique et donc c'est sa fin politique la carrière politique ozolo nangai parce que quand il y a l'unité c'est-à-dire quoi il y a la droiture sur nos textes du parti ça fait la fierté de l'UDPS. Mais ceux qui m'ont aligné au temple, comment le 18, le 8 et le 9 août, Félix habite dans la ville morte. Après, tu as le Sundé, que les 7 et le 8 Azana marche, que le peuple ne va soutenir. Parce que les 7, le 7, le 8, il pas le 8. Na le 9 parce que peka na moi moko peka na août badete on peut l'andel parce que selon rôle bandel les tours na yo wana rôle bandel so qui azala ki opposant ton ndeko mususu pe azala ki opposant yebi yango ndeko abimisa ki likambo ya kotalisa batu ke sengeli to bima parce que le Congo aujourd'hui est cher à la quotidienne c'est-à-dire social les a trop cher par conséquent Kabila azali na responsabilité pour Kambambo Kate tout n'existe plus même social. Alors, ceux qui Félix Azalaki a solo, opposant, ndenge mokona ni mwanansi myaninga sanini. Bati kandeko yo, asala tota la ya lobi, batwa bimana balabala, ne mwanansi malobi batwa na bila balabala,
il y a lobby ville morte on est allé quoi endormir les gens yo vandi nanda kuna yo loko ezate mais ceux qui vous réclamez dans l'article 64 dans la constitution vous ne verrez pas que malamu botika muto lobby ke batu bima na balabala po ezala kitoko parce que ye mutu ya kokanga batu ozu eloko ni na kati nous réclamons le Congo démocratique dans son yo kangai on ne réfléchit pas à travers une ville morte on réfléchit à travers une action qui interpelle les institutions gouvernementales. Ozola nanga balam. Ozola nanga ndenge ezalaka. Ça dit pas à travers une ville morte. Ozomona. Donc il fallait batika et le Congo et salama batika batala ceux qui ezalaka solo zakala bandika na ye ko sala. Alors ceux qui ezalo lenge nini batika makambo e salama na kati na mboka na biso parce que mboka na lolenge toujours bawa ezasu mboka te. Mais ndeko merda balobi ke bino pe ba combattant bozana bino pe stable té bozaka o akende boto moni déjà que Joseph Olenganko déjà ndo lobi à trahir surtout que sous na Félix Moubaki a trahir ce ko bino boza jamais stable boza arbre finalement boza wa merci tikanga na pesa yo et yano biyano nanga kitoko na mutuna wana kininga ngana sepeli nanga olobi bino ba combattant bozala stable te bande ko ya poto bola nanga bande ko libanda bola nanga nana samona ndeko medar banda na banda boyebi ngai bosi boyoka nga na changer correct obete na changer lolenge ye lobeli nanga to na lolenge na ngai mutu moka kotika ko mona ngai te pona nini ngai nazali acteur politique naza opérateur politique je ne peux pas changer pour trahir ce que le Congo a besoin. Avoir un état de droit, la démocratie demeure dans ce pays-ci. Na kotika la ko changer mon kolomoko te ngande komedar banda na banda na se mon ngai. Na kotika la ko bongo na te. Écoutez, parce que les Cambodgiens ont le bien pour na limbola kitoko bande ko balanda. Olenganko n'a jamais été combattant. Olenganko n'a jamais été combattant. Yo ko yebi sanga makambo Olenganko yao. Olenganko ezali genre na ye, il y a trahison comme d'habitude ça a commencé depuis lors. Les lots toujours okoyebi sanga makambo Olenganko. Olenganko écoute kana zala na tina na ye. Olenganko ya zobo ya volonté Etienne Tshisekedi. Azali ko faciliter M. Kabila dans toutes ces bêtises. Ngana ke no kondima Olenganko. To Félix Tshilombo. Ngai na indima bango. Bozali na mais babenga mi ba combattant te. Yo kana loba na yo. Kasi kotia Valentin Mubake elongo na bango te. Si na classe Etienne Tshisekedi esengo Etienne Tshisekedi to ya mboka na biso na mbongo na nango nous parlerons du nom de Valentin Mubake ngana bandi ko lobango lelo te bo ngana changer kana ngai te bande ko ngana changer kate na libanda boyebi quel est le nom qui est tellement valable. On change là nous dire parce que moi sollicitation mon était que non ba mon premier ministre ba bien DG à place boya on a peut-être. Yamakila. Yamakila. To ya ko trahir le peuple congolais. Yamakila. On va changer parce que moi ma force les alliés. Yoka maman. Na changer le lengeni. Ba yelinga mbongo. To ya ko trahir le peuple nangai. Peuple ya biso. To ya ko bande ko nangai ba congolais ba ko souffrir. Bande ko nangai na libanda boza plus de 10 millions. La diaspora qui est à un effectif au-delà de la diaspora congolaise. Ngai ndeko medar ngai. Ozo tika ngana lobela yo. Ngai ndeko medar ngai. Na kotika la ko changer pour la corruption te. Na kotika la pour na likambo moko te. Je te écoute. Oya na bandi ko bango lelo te. Bomba yango bandeko ya poto bozo ndeko medar alobaka ndenge esengeli na kotika la ko bongwana mukolo moko te. Je nazali nakobongwana te. Marcus bombelanga image oyo. Bino nde bokoya ko lukanga nukia. Nakoya kaka awa bombelanga Marcus. Yo moninga lokola ndeko bazi. Ba lelo lobby contre le komi kuno bandi ko makamususu. Ngai ndeko medar na kotika lo. Azali pe ya binoté bon c'est tout à fait normal non azaki ya binoté. Il demeurait dans quelle position? Oh, azaki ya binoté. Azali ya binoté. Makamususu tika tuna kan ndeko medar ebisa yo. Hein? Ozomona na 2011. Tant que tu as un bon lingue quand tu as un médaille, les lots, tu as un dingue. C'est-à-dire que tu as kimia et la carte nabiso, c'est-à-dire que tu as li kambo ndeko médaille azoro benza ya pambate. Ndeko médaille les lois nani ndeko bazi les lois commis vice-ministre de l'intérieur. Sengo. Mais la campagne électorale en 2011. Et lamba chemise Etienne Tshisekedi banda un mois ya campagne sila kate na nzoto le kaka yango ala muka yango ala la yango. Azalaki na plateforme ya Tshisekedi non azaki UDPS te to lobela ngo kasi. Mama yo kana bisa yo hein.
plateforme wana ilingi lo banini accompagner Etienne Tshisekedi dans le processus. Mais pour côté gagner qui Yoka, c'est-à-dire la personne Etienne Tshisekedi valait à la présidentielle. Toutes les plateformes de l'opposition ne soutenaient que M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et ça qui n'a monté soutien, ceux qui ont bongo temba quoi il a pas raté. Hala mukala la na ilamba Etienne Tshisekedi lelo kombo Etienne Tshisekedi na IDPS comme bololo. Na Basile. Et ça sonne. Bolombi qui est basé en prison. Et Zalaki, adepte ya Nemwana Nsemi. Lelo est commis UDPS. Quelle contradiction. Mawana Soni, ce n'est pas digne d'être un homme d'État. Bon, to continuer péganali wana to mona qui ministre intérieur Emmanuel Tchadari a présenté qui ba saillant oyo ba sala qui ba désordre na ba prison ba nin ba nisco. Moi point de vue no côté na mais ce qui est drôle le même jour on a présenté péga le même jour na Bukavu to kuna sur la Buki. Yo lo bika na Bukavu. Ba incendier prison ya Goma. Monte dit le na nécessité. Na c'est bon bande ko bona ndata ministre intérieur qui assume la sécurité de l'intégrité territoriale en Mboka. Landanga malamu. Qui assume la sécurité de l'intégrité territoriale en Mboka. Mais bango bazali kolela insécurité. Oh là. Est-ce qui peut exister? Il y a le kola mwana oyo ya yo na kati ya ndako. Mwana oyo ya yo na kati ya ndako. Yo zo tangisa ye. Yo zo sala makambo nyonso. Omoni ofuta kambonga minerval. Lobi okende pona ba résultat mwana tanga kate. Nana za zoba. Nana bimi zoba. Mwana oyo ya yo. Yo mutokende kotangisa ye. Mwana wana non. OK na période de temps bana bazoko zo ba résultat. Mwana wana OK kuna kyo azotanga te. Nana bimi zoba. Mituna eza yanga papa. Te ngape nazo zo kisayo. Non, mituna eza. Bon, yo kana pesa yo ya no. Na pesa ya no, c'est-à-dire mutu aza zoba moboti. Yo mutu bimi zoba. Suivi ya mwana ezalaka te pa na yo. Oyebi école te to landaka mwana quotidiennement atendenga kenda ka netelo. Nazo yebiso lelo. Soki tozoloba pona Congo démocratique Tchadari. Bon, il kampi ya soni na mboko yo. Ozali ko assumer sécurité et intégrité, c'est-à-dire le 2 345 km² en Congo démocratique. Sécurité, c'est d'abord vous, le ministre de l'Intérieur. Les loyaux, Torbanana, Kakagomate, Bukavu et Zanakati. Et prison centrale Makala. Zando Mounena Awa. Et Kasangulu. Beni Zanakati. Et Awa Namoamba. Na district ya la police awa na Kinshasa. Na commune ya Kalamo na Kinshasa awa. Na Moi Makasi. Oya ko yebisa ngadi. C'est-à-dire que vous savez que les abattoirs ne sont pas les abattoirs non, ils ont fabriqué pour créer de l'insécurité, pour que le processus électoral soit échoué. Et quand il a fait échouer, c'est pas quitter les Congo démocratiques. Président Joseph Kabila a assuré qu'il puisse jouer un discours dans le Congo que non, Congo a besoin de la meilleure prospère. Parce que c'est là où au rôle bani. Meilleur prospère. Pendant 2 mandats, on a la prospérité de l'eau, on a sous un mandat, on a perdu la légitimité, il y a encore il y a une année, tu vas faire le mandat, il y a un peu de salaire. Les lotos, comme on dit, l'évasion et la prison est en train de créer des choses à Kinshasa qu'on ne pouvait même pas attendre. Nini par exemple, Kuluna Ezongi x4 à Kinshasa. Le Kuluna a été créé par le gouvernement de Kinshasa, par le gouvernement de M. Kabila. Mutakonga nango azate. Les lots ndenge tozongi bo. Yoko bananga contraire nango. Oh, bana bazotanga te. Moi na asali mbula bode na Congo. 20 ans. Soko za na 20 ans, moi na silisi cycle ya humanité. Moi na silisi yango te. Asilisi ya mais moi natanga kate. Na 20 ans. Na ye, moi natanga kate. Moi na lia kate. Bandanga malam. Moi natanga kate, moi na lia kate. Pour former yenat, pour moi na wana lobi akoma nani. C'est ça la prospérité. Un Congo prospère. C'est ça. Na 20 ans. Moi na lia kate, atanga kate. Moi na il ne se retrouve pas. Ne prospérité parce que moi na nyonso azali avenir ya mboka. Moi na nyonso et azali héritage ya baboti. Mais moi na wana banda botami il y a 20 ans alia kate atanga kate aza kuluna. Pour quel objectif? Maman, mboka eza mboka.
mboka bameyango na lisano te nde yango yo koloba prospérité dani mécanisme nani siko bokosala po Joseph Kabila pona mona olingaka ete président Joseph Kabila alonga mécanisme nini oyo bino bokosala ba combattant soki pe bozalaka oui bozalaka te mécanisme nini bokosala mais c'est Kabila c'est de quitter le Congo démocratique na koloba ngo awa teke ndeko Médard azoloba po ete na koyebisa te ndenge Kabila na Congo démocratique à travers une émission je ne peux pas na koloba yango te mais tozala na kolikia amata akita esuki pona ye Congo oyo na lobi na yo boy likambo ya bokonzi na likambo ya mabele eza eloko moko likambo ya bokonzi na likambo ya mabele eza eloko moko ndenge toza lelo oyo mama Simba pona zo luka yo ya luka Marcus bomelanga image tokende bomba yango lobana zo kayo yango na yebisi yo boy oyo nyonso azosala nyonso azoluka kende gauche akende wapi mboka oyo eza ya bakongolais ndenge tozosola nayo eza mboka bakongolais soki nga na ndeko Médard nasolaka boye nazali na esengo ezala bokoko na ngai ezala baboti na ngai ezala bandeko na ngai ezala parti politique nga nazali UDPS eza ya bakongolais zona nanga malamu donc naza na droit nyonso akosala po eza mabele na ngai c'est-à-dire bokonzi na mabele ezalaka eloko de moko. Parce qu'en fait, nous tournons la coquille collectée avant la suite de sa émission. Ndeko dosta mutuno jamais la rôle kango ndeko Médard pona nini ti lelo papa na biso Etienne Tshisekedi nanu te akundami donc question na suka ya mwana poto kotle pona nini ti lelo nan ta kuna po bambongo bazo pesa bino batonga bino mausolée na cimetière à Gombe bobo ime bozwi mbongo bolie pona nini azo kundama te boko sa cotisation te bino ko bata de pesa bo cotiser 1000 bokundi ye il faut que pouvoir au finir à temps midi pour abimisa tout son bon pesa bino pe bolia. Merci. Baba oyo ba pesa ki mbongo bazali. Ba oyo ba pesa ki mbongo bazali. Na banda ko yebisa yo. Bande ko botalanga malamu. Po boyo ka malamu. Etienne Tshisekedi ata bozolo ba bozoli ngande ko Médard te, bozoli ngande ko Etienne Tshisekedi te mais ko zalaka malamu. Aza ba oba politique ya mboka. Bino so za reconnaissant verrier. Etienne Tshisekedi kufa na yedi boso. Ba mususu ba l'équipe ba premier ministre ya double nationalité aza belge za premier ministre ba mususu baza ba ministre awa un ministre na pouvoir et outil koleka na gouvernement leki na gouvernement lelo azo de America ministre ya santé publique ba ministre awa bazali awa économie nationale baza kana kati ba oyo baza lelo ba premier ministre baza kana kati liwa Etienne Tshisekedi ba yebi yango ngani aza iloko kubomba te Etienne Tshisekedi lelo soki olobi tozo kunda yete pona nini o ba pesi biso mbongo Kabila yebi bato apesa ki mbongo asala recours na bato apesa ki mbongo ba kende na bato oyo ezalaki complot munene pona liwa Etienne Tshisekedi balanda bango bakende ko senga bongo ozona nanga malamu balanda bato wana mais na lolenge onga nazo yebisa yo Etienne Tshisekedi bakanisa ki aza pete bakunda yete ezala ye Kabila boko kande malembe ilanda nga na landa na yebisa yo ezala ye Kabila to famille biologique baliaki mbongo wana ce n'est pas les partis ba o nyos baliaki mbongo Etienne Tshisekedi oh non to kende ko kunda ye bakunda ye te bakunda ye ozoyoka ezo suwa batu bakolandana oyo batu bazolo même balobi na télévision oh non Etienne Tshisekedi ya ceci oui bakoloba na bango bakoki koloba soki lelo oyo bakombata balobi keno bakombata baboyaki yoko ya kokunda Etienne Tshisekedi bakomi kuna sous le haut patronage de M. Kabila président de la République oh là Etienne Tshisekedi kasi bakunda bino bolingi nga bino mobokunda Etienne Tshisekedi produit à peuple congolais un produit national Etienne Tshisekedi en aucune fois que l'olenge toza parce que bana babomier c'est le pouvoir de M. Kabila. Yoko yebisanga Etienne Tshisekedi soko kotuna Kabila lelo yo quelle est ta véritable victoire en RDC c'est la mort d'Etienne Tshisekedi. Yoko yebisanga contraire nango. Hein? Yo alors ba Michik azolo ba keno et ceux qui Etienne Tshisekedi bakatanga msa. Hein? Bakatanga loboko. Hein? Akoluka kanzela ko kima na mboka oyo. Tango bazo sala makambo sala mboka yepa kima kanzela moko. Mais ceux qui kaka Congo na kolobaka biloko moko ezanga tina na babiloko oyo aye bango mboka Congo démocratique leloyo s'il faut voir Congo démocratique na etamboli nango avec le pouvoir ceux qui t'ont pesé t'ont josé na pouvoir
na opposition ils ont demeuré, je pense, à 95%. Les lois, nous avons bango azate, nous azalité. Mais Kukunda Etienne Tshisekedi et Kozalaka volonté Etienne Tshisekedi de Kukundaye et peuple congolais muta Kukundaye. Pas sous autre patronage ya mutu songolo pakala. Oh yazali na ba makila. Makila déjà combien de makila ya peuple congolais. Bonjour Misape bino mo beaucoup. Ezanatina Etienne Tshisekedi d'esprit supérieur. Mutu nyonso asimba. Mais jusqu'à quand Toko Kundaye bato mosusu bazozwa longonya so basa lokola kiyanke to bazozwa nguya na kombo Etienne Tshisekedi pona lenga zawana mais oyo bakolandela bakota se mabele baza ebele ndeko to comme déjà na suka moi lilobano asuka pour te conclure déjà. Oui, pour te conclure nazo semba bandeko ekozalaka malamu bo sala analyse exacte ko sala ma analyse de parce que ezali fanatisme to ezali clientélisme amitié politique basala rango masanoté la politique a toujours été pragmatique sur le terrain yoko yako yebisanga likambo c'est parce qu'un tel qui décrète oui batozo monango il y a le cas de Chilombo qui est en train de faire des aventures na mbonga bese Kabila ils sont nombreux ici en RDC tous les rassemblements c'est pour Kabila majorité c'est pour Kabila les lois ils en a mutako yebisanga que non il y a ceci non il n'y en a pas. Mais peuple congolais azo comme on a bino peuple congolais est tout à fait différent dans makambo nyonso sala manabino biso toza na bino elongote biso toza na bino elongote mais makambo o eza mususu kasi nazo senga bino bande konanga ya libanda bande konanga ya kati ya mboka bo balandi na ngai e kozalaka malamu makambo ndeko medara zoloba ata lobby moko na kati na bino to mibale to ebele ya bato bakoya ko pesa ngana raison kende ko medara bandolo balikamo ya solo to kanga biso no selongo mais to fabriquer leader ba fabriquer kayete leader se dessine ya na ye moko amona na ye moko ko bima ye moko ndenge tozali awa e ko yebanaka ko sana te parce que je suis ezali kambo ya mboka likambo ya bokonzi ezala kaka eloko moko na sengi bino noso esengo za la kati na bino pona nini esengo za la kati na bino mboka na biso Congo démocratique etali biso moko ezate pona libanda et kasi mlikanisi na yo na yanga ezala bomoko pototo benga na o esengele pression et kosala pression ezali pe ko continuer yango nde mais Kabila na banza ko za soutenir banda mboko na kati ya mboko te na lolenge nyonso ekuta ye moka yebi pona nini mubumbi wana to koloba ngote mais bande ko nanga bazola ngai ezala ndeko bili na pesi bino mbote ndeko Nestor na pesi JP Manga esengo ngai e bino nyonso nazo kotana na bino ba mama mado bino nazo kabela bino so mbote mingi e boyeba ke ndeko Medar akobongwana ka mukolo moko te je reste ce que je suis pour l'honneur ya Congo démocratique boko tikalanga pe komona te ke na changer na kai na gauche na droite na pesi bino longo nya mingi na ba na bosani ko pesa bino mbote lokola bande ko Merkis ya bino pe esengo bi pora. Merci ndeko. Merci beaucoup na mon boss, babi boss azaka moko. Pas otigala moko babi merci beaucoup na boss de la nation et sans oublier garçon Silim Herman, je te dis un grand merci et merci beaucoup na ndeko Dostana mon caméraman. Merci beaucoup Marcus et merci Penayon ndeko. Na pesi longo nga no pesi yo botondi mingi. Merci. OK.